champagne bino bangolais boya lukani na Facebook nanga nana invita bino na congolais bon na biso to kota makam na bino ata ba Brazzaville ko to ba voisin na biso o kela Congo Brazzaville te jimelo zo mona Congo se ba kota makam na biso ko bino nana pesa bino permission invitation mutapesa non so za kadila kablesa longa na pouvoir je crois même pas si c'est qu'il n'a pas de quoi pesa invitation faut faire très attention bon qui franchement il y a des kozalanda kuna poto eza bana misu ba botama ba kola me bana banda kutu ba vanda chez les parents botu na naza somela ba parents nda kuma koka kolongo pa ba parents obi qu'est-ce qu'il fait être responsable moi je suis chez moi zo finga nda kunanga yo mondo zana na Angola na banda so okena Angola no kokata kokota ata mboko nini Brésil okata kokota Brésil banda okena Angola banda okena Angola sana oni ufana na ndako zanga poto ngana zo bache na ndako tala olali so na salon ya rapoto yo na olali so na salon na mo salon na ndeza munene na olali so pa na salon bembe no nyama bokota pe na Facebook na api bo finga sia kuna na ndako oui na ndako na fana na ndako mo bangamoko abachaka na koti na fongoli na lali eza leza poubelle eza ndaku nanga yobi ko zalanda kuna poto na vanda na ville pavillonnée tout na batu ville pavillonnée place na vanda HLM ezalate place na vanda HLM ezalate na malala ksemno balcon na place na vanda place on na vanda batu ya otika nga muto ya otika nga ayebike place na vanda HLM ezalate bo tema po finga ndaku nanga fola ala ngola bino bozalana bozalata na métropole apa biso bachela biso bakunda bino na sima bandaku bo excuse nga ba camarade nga nyonso bangolais pa bo excuse nga pona na kanda ba tongola ba okota makamna vi oui nga la sepeli te ba bomami José na sepeli na atuana parce que trop c'est trop to vanda suite to pe mate ba mama ba to ba mona passe ba papa ba to ba mona passe ko finga na so ba vandi ko finga na .com il y a des fois ça fait mal mais il y a des fois c'est à cause que ça na biso mais ça fait il y a des fois mal nga ce qu'on a sepeli ne ba beta ki ebongo na sepeli pana nde bazokisa ki ebongo fallait pas ba bomenenga kuna za na zo sambela pe na moi sana kufa ta za na bomo pour mettre ça la témoignage ya barando et puis atikisi ba te belé rando nenga za na atei peuple congolais ana poto donc l'ingénieur a dit ça que ba ko bomo to zo tele mozo finga batu o finga ka batu na mfaka ba ko bomo à n'importe quel moment oui na droit ya ko sala opinion nanga na droit ko pesa vie nanga oui. Parce que nous sommes libres, nous avons payé liberté, puis démocratie, on va passer sur la Congo, tu as commis Zolango, on a cassé na poto. Eh, vous ça l'attention, hein. Bon, on a d'habitude, on va commander tout le monde, on va angolais, ou on compte ma cannabis au poignet. Bangolais, bon, yaka ko lukanini, bon, vani sa lingala makasi, bon, comment qu'on l'a, t'as le quoi, bah, ça y est, bon, biso, bon, on a da, africain, bien, congolais, mon azo envié mouzombo. Bon, toi, envié rabino. Oh. Bouté, ma pibo, ko fioto, la fioto. Botu na naza obino botala bobete la grâce à vendre les pas na bango pour mutu sauter à cause de la responsable à yemoko na vendre nga moi je paye mon loyer je paye na paye à ma charge na nga la salle à ma course na nga la liaka je m'habille je fais mes shopping yo bemelo ne pas la scène combien des années à na poto et ça la batubaya ba sala ba plus nga sali même pas 5 ans à na poto et la batubaya plus de 10 ans même bazana ba ndako ba foutre la chambre oh tellement finga ndako nge bemelo ni amana ko la l'histoire na salon. So Brésil kuto ko koma te bonde poto okoma. Mo sakana ba kité, moi je suis responsable bon mon atteindre to le kaboto ça je suis responsable. Na ko fait la ba parents na ba sa vie. Bande ko na so ba sa vie. Donc la jeune gens qui comptent sur moi. Quand je suis dans stable on a boa mbrianga je fais mes choses, je fais ce qui me semble bon. Pour ça ba parents na te boa o dikinga bi na âge on a compris son éducation. Na âge na mata o ba avion combien na matina vie na nga. Bo ba avion combien ba voyage combien na sa na vie na nga âge boa ko dikinga. Eh, bon ça gana na ba et puis pour votre information, so ba mona ka champagne ça spécial ngala la na mo frigo la o ezanga ngote mu pa no so ke pona ka ba liboso atoko mela no whisky to mela ni na petit sa bouteille champagne boki champagne ana pote za na loko te so bo ya to ba de ko ba ya aba kutana ba pato ko consommer ba bouteille champagne te ba ka ba to passe à champagne ya cop kutu ba 12 euros ba 15 euros pour ngana ko za champagne na frigo na maso na bi na fongola la mais la champagne to po sia na banga bino tamo zako ko dosala buzoba na bino tamo ke na ko finga na ba mama ba to ba papa ba tamo ke na ko finga mo ke mangam na tinda bino bozoki sana bozoki boboma na te mais bozoki sana lelo mutu mo ko ni mama leka muninga te sur la personne à vie ba on ne soit là qui contre moi je m'en fous mutu mo laisse ngate
na bonne année à coup na mon attend tout monde tine ngata fleur ya pas maté ay ko livra na ndaku na moi je m'en fous na sepele ne ba kata ki je donne ba kila ne takaki oui na sepela ki na sepela soku tu ko sepela suka ko na la poso mela te na utu a rendez-vous na soku tu pour la deuxième fois na ko fonga de soku bouteille champagne na ko mela so ba kati su mutu so aga no beta piu na fongo di na meli ko ça la bêtise na bino na atinda bino et pour monter à ma oui pour monter à ma na sala vidéo na nga ono so la ki contre ngo alongola nga na Facebook na e oyo nyonso la ki contre ngo surtout batangola vraiment to ka bo limbisa nga ye bo limbisa nga vraiment batangola la oyamba ka bino so na Facebook na nga te ba complexé beaucoup ta na évité na pesa une invitation Kabila so Kabila ta pesa une invitation beaucoup ta mara to alongola la pouvoir na pesa bino Mobutu et na ta président na bino te na ta venir moko na mboka la bino na te na yebi ata nzela ngola te et na président kutu na yebi sasu na yebi na ngana na sabu na yebi ata président na bino te na yebi kutu bolo ba munoni mpona ka bino so mi lata lingala ko leka na biso bo lata lingala lo ko lo mususu bote ma pe finga fionton et bemba bato nyonso ba finga nga basana ngola ba tufi na bino bakunda bino bino makambo kaka na poto tala bato bakela ba mabakela ko soma mega na kwa na kwanza uwa kumatisa mtu mafuta na wuti na samba lola o ben non on doit bien otami tenga na osa na o chauffer biso to lamba to chauffaka to lamba to chauffaka pour to zala ba mi compte biso lamba cherche to chauffaka boki et franchement là pour venir na bino ko so ma méga na yo tout et tout am suna qui n'est pas bino ta maya comme les ate au même ko so ma méga no pour la de la maboleka na poto o te ma pe piota zo finganga o finganga comme c'est tant aux filles dans mutu mitala place aux mitalo bi ngaba na ya Luanda oso na subozala mboka de subozala la village nini bozala bozala métropole pour na yeb lo ba place ba okundo est-ce bozala métropole je crois pas ba boka bino na sima banda place ba chumo la mabulu ba boka bino na sima banda tala bato bo bato bakenda razini na poto bino bokenda zini na ngola vous avez la sonité pour que nazi na ngola tino bo ko bima te pour na soni pour bozoate diamé c'est si la bozoate vous saka na ngate attention na bana ya mabino sur Facebook na ngate na lobby ngo batangola no so botali kai bot un mot pour les angolais so botali ngo kaka boy ba ke ngana Facebook na bana ya mabino sute na ndeko la bino te nga parola na ndeko la bino te mama biso zo comme na ba série mama biso da ki film civilisé branché azo comme na ba série zo comme na te po avanda na ngola to yebi ngola te na famille nanga na ka ndeko la bino te do bokota kama kamna ngai te bokota kama kamna ngate to ba fia ba radi to ba ke na sala buzo para ba ona tinda bango ce qu'on a sepela et encore ma problème o sepela mais la champagne pour muninga so muninga ko ba sepela na malera muninga te et aba balera musu faut ko sepela nango bana na dege ba finga ba tout et c'est choquant là surtout nenga finga président golf mo na ne choquant là o finga mutu ala ba cousin asa place ko zo na maboko yeba et donc on faut comme la communauté na biso po ba yeba ke to yaka to aka ko finga na te to aka ko lukazi pour ça vient d'aka madame na Kinshasa je crois pas que to ya boire bangunda abino bobi passe ngunda na hiver we ba rendez-vous za la mboka na kinso na sokolité na bimakate mais so na tongo na choix tout monde na kaso continue na douche au perdre 2 heures so continue na douche au perdre 1 heure au rater un rendez-vous comme 5 minutes ba boy ko yambo na rendez-vous. So qui c'est la qui met to ya te to ya pour na ko finga na te so to bo comme ya ko zo ki sara bongo ne am su bo c'est discipliné moi je suis d'accord avec ça bon zo ki sana o tele mo fini ba mama ba twana ba kanyo ba zo ki suyo justice amoko ya na reta justice amoko ya na reta enquête amboka o ngaba yimela ka na balcon na kati enquête amboko na mona na kuta da iriti tino na mona na tina kuti la kene ko porter plainte na mona na kutu tina te botala ka banquette na bino bato bozala mboko botala banquette muso na ba 10 ans ba 8 ans pour ba ko découvrir na sala ki bo enquête mboko ça Léona Lobby
Moi, je suis d'accord avec ça. Je vous dis bisous, bye. Bonjour, fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.